Bonjour, bonjour. Ah, Makambo. Na comprendre bino sikoyo. Na étudier vraiment Makambo ya Antoine Kofi Olomide parce que les anormalités. Donc, besoin na kana ya Antoine parce que ya Antoine a vu bino te na place a Cindy. Il fallait ya bino e bere bozo finga na la haine. En wana bofinga parce que ya Antoine a cause wa Cindy, oriazo Massimo Susu, oriazo ata biso, alokota biso, a cause wa Cindy wana, patati patata. Bandeko. Shansa moto nzambe mutasala kangu. Shansa Cindy eza nzambe mutasala ngu, atrasa ngu ndenge wana. Cindy nzambe atrasa vina yeke kende okukutana. Na Kofi Olomide na vina yo boko yemba ensemble, fe na histoire na bino boko balana. Ndenge nzamba trasa via Cindy. Merci ko bino boyaka siko kofinga Cindy. Na sutu baubo na olobela bauba yaka na page nanga. Yo Cindy, oze longi mabe. Yo Cindy, oza vilaine. Me vilaine. Mobali lokola ya Antoine azwi Cindy abali ye atiepe na ndaku. Bino bokanisa kitoko ifo ozala ka pembe nayebaka te kitoko ozala pembe soko oza kitoko ozaka kitoko. Ozala mwindu oza kitoko. Sopo oza pembe oza mabe ozaka mabe. Sopo oza mwindu oza mabe kape oza mabe. Me sikoyo, kitoko obolingi Cindy azala nango. Ezoplaire bino te me ya Antoine ezoplaire ye. Ya Antoine Kofi Olomide ezoplaire ye kitoko ya Cindy leker. Bino ezopesa bino kanda. Ne bozo bebisaka ba maloba na bino. Bozo zikisaka mitema na bino na Cindy leker. Ne ye aza madame Kofi Olomide. Akomi madame Cindy Olomide. Siko bino bofinga batu bozo finga Cindy. Bandeko, problème nini eza na bino na Cindy pa afingaka bino te Cindy nda yembaka. Bino bat bofinga so pe bosali fete toyoka na bafete na bino kaba nzembo ya Cindy mutazo yemba na ya Antoine Kofi Olomide. Mokili yango eza mabe makasi. Mokili matata kuna matata na réseaux sociaux ekomi matata. Réseaux sociaux ekomi matata totika ba vie privée bato. Wana na suki wana. Na komisiko na ya Antoine Kofi Olomide o bozo sambwisa ye, bozo respecte ye te, boza na bandeko ya mibali, boza na ba tonton, boza ba papa. Ba obo finga ya Antoine wana akubota meme bino, bo koma meme pa pembeni alinzaka bana na ye. Bolanda te paske mwana na ye ayaka kosambwisa ye na réseaux sociaux bino wana pi bolandika nzela wana. Bolanda te. Enzu bagozuma na kana mwana na ye. Malgré ngai na ndenge naza boye. Nakoki kosula ne ennemi ya papa na nga te. Nakoki kosula ne ennemi ya mama na nga te. Franchement, il faut ozalaka motema ndoki mpo okende osala biloko ya ndenge wana. Siko boye lisusu. Troisième chose. Kofi bana baza kobima kaka. Antukanga na félicité ya Antoine. Ya Antoine bravo, ya Antoine félicitations ya Antoine. Il est temps osangisa bana na yo bafinga yo mingi. Kofi aza irresponsable, Kofi aza boye, Kofi akabolaka bana. Ya Antoine, il est temps maintenant ya Antoine na 2024 sangisa bana na yo nyonso. Soki baza 20 esala eloko te ya Antoine. Soki baza 30 esala eloko te eza makila na yo. Sangisa bango. Sigo booluba, mwana muso abimi, c'est normal. Bino bolingi bana ngo babima tamo ya Antoine Kofi Olomide okufa. Apre tango okufa boye kofinga ye lisusu. Mais non, en tout cas ya Antoine félicitations. Il est temps ndengo ozana bomoi boye. Ozana makila na ma ezotambola. Bimisa bana na obasangana tango ozana bomoi. Tango gozala te histoire luba. Papa sangisaka biso tango avant akufa sangisaka biso. Donc, siko bozo critiquer na sansi nini. Quatrième chose, est-ce que ya Antoine musicien liboso na monde entier po abuta bana ebele? Po anini bino boza boye.
aza mutu ya liboso te abuta bana ebele na bamusicien ya afriki mobimba. Ezala mindele tolongolaka mindele mwa muke kaka na bamusicien ya Congo ya afriki mobimba, Brazzaville, bamboka nyonso nalobaka afriki mobimba bazalaka na bana ebele. Apres ye aza mutu ya liboso te azala na basi ebele. Basi misusu balingaka ye Antoine, eza te ye Antoine mutu alingaka bango basi misusu bango mo bato badragaka ye Antoine Koffi Olomide. Ye Antoine azalaka na ye aza na ye star. Sikoyo so mwasi aza kitoko adrage atika ye mpo bino boya kolobela ye mpo bino boya kofingela na réseaux sociaux. Botika motema mabe. Borespectaka bamusicien na biso. Bino ka bavie privé ya bamusicien. Bosala critique na bamiziki mpo bamusicien na biso baavanse. Me botika bavie privé na bango. Botika bavie privé na bango, botika bavie privé na bana na bango na basi na bango. Bokritike bango na miziki, soki bayembi bien te bokritike bango, soki babeti concert bien te bokritike bango, soki basali album esimbi te bokritike bango, ça c'est normal. Me bino bokamamaka na bavie privé na bango, bavie privé na bango, bavie privé na bango, bavie privé na bango. Eza malamu te. Eza mabe makasi. Bosimbi bana na bango, bosimbi basi na bango. Soki bosimbi basi te bosimbi bamama na bango. Soki bosimbi bamama na bango te bosimbi bapapa na bango. Keli kindoki Congolais aza nango. Apres natalaka bato yo penza, bino penza bozofinga Koffi Olomide. Yo deja mutu ozofinga Koffi Olomide. Oza ata na eloko te. Oza ata na konta mbongo na banki te. Koffi Olomide aza na babanki partout na monde entier. Akene na Suisse mbongo. Akene na Dubai mbongo. Akene na France mbongo. Akene na Belgique mbongo. Aza na bakonti partout. Moto aza na bamilio bino bozofinga nga la kompe na phénomène na bino te. Oza na eloko te me ndenge okofinga Koffi Olomide neti bolalaki mbeto moko neti bolamukaki mbeto moko. C'est comme boke na ye na restaurant boke kolia. Wa mitema mabe me bosuka mabe.